Pour bon attendre un mouvement. Bon bané ko banga mabe des fois je sané ko bela. Na Kiltira c'est moi le pauvre, chef du clan. Gabalangam na yembisa na Kiltira. Tuna ye ane ko banga pona yembisa ye na Melisa ye masanga. Bango bakoma koloba nga na yembaka danger. Nga pe na loba bango ba yembaka danger. Moment mon avis. Connais-tu une email analytique na? Tenaliki. Il y a l'ingé tena yemba na BCBG. Mais suka to kutanga na mikili. Pas fait mon dogo j'enfant ko faire. Moko yo senga forme, moko ba bengisi. Merci beaucoup à vous tous d'avoir choisi Congo sur cette télévision à travers cette très belle émission Buzz avec 2M. C'est bel et bien moi le présentateur de cette émission, Dan Mosengo, autrement dit Kabila, à la présentation de cette émission. Je le dis souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est Dan Mosengo à la présentation. Gloire Kiamouni, autrement dit les kings de la réalisation derrière la caméra. Je tiens beaucoup à les remercier par rapport à son savoir-faire et ainsi par rapport à sa disponibilité. Salut à vous tous, chers abonnés, chers internautes, ainsi que nos frères de la diaspora. Aujourd'hui, je reçois pour vous Guilain Samba, dans le souci de vous informer, pour être très bien informé. Je vous demande directement de vous abonner massivement sur Congo, sur cette télévision. Guilain Samba est mon invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler vraiment de l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Nous allons balayer sa carrière. Nous allons savoir tout sauf rien dans cette émission. Pour ne pas beaucoup parler, Tobanda déjà, les solos n'a invité Nabisson. Bonjour Guilain Samba. Ouais, bonjour Cardicab. Cardicab pour la nuit. Oui, ko sengi de komboti. Naki mosengo na Kabila. Mosengo ala cardinal. Cardicab. Cardicab. Maintenir peu comme moi, gloire qui a mon nom en côté. Ni santé. Oui, santé quand nous sommes là. Malgré que ba passe nez à la gana mukili pour disque bima. Pour te vider des génériques. Il y a opération mitraille. Faut bima. Papa c'est là on a évité so voit maintenant ko aider ngai to beta ma solo antu vraiment pas to beta le solo et album wana mais avant tout banda vraiment tout présenter d'abord Guilain Samba dans la émission belé on n'a pas vraiment accentué sur carrière il y a Guilain Samba banda musique ndengini si tout monde na Kiltira PV si tout monde a le pays aux assos na Kiltira PV to beta non moi le solo il y a parcours musical. Ouais, faut pas comprendre que eux ça place à rap le jour à répéter. Et ça n'a pas été vous comprenez? Donc, la carrière de la musique na Dewey. L'église. Si. Et là, il y a fait la douche na palais. Papa moi a biso à quartier. Vous comprenez? Papa ba camarade na ba muké, ba vie na ba ndipo papi. Hein? Père na bango a ebisa mère na biso. Non, il m'a bien aimé dans la chorale. Chorale en Moscou, il va na concours. Vous comprenez? Il va na concours, donc il va signaler puis maman dit mingai na ki goyemba tellement elle makambo église. Na ki na pe chorale wana na yemba. Na sala ba répétition to ke na concours boye. Concours on to beta na signé kiki na lokele. Na chorale njili. Corana njila ngo yalaki na bababia yalaki na Willy Bula na Manda chante tout ça là peut concours là tout le premier bisom tout le premier na chorale na concours là ti ba Manda chante bobeti bababia na 9 ans parce que menale na micro lead de voix lead ya chorale na biso yale ngai kuna voix lead na bango yale Manda balayi na micro na bango balayi ba photo eli ba photo ba mwana eli pa ba masana Willy Bula na gauche nani babia na droite Manda na katikati muni yalaki siko ngai na bato to alena bango ka ngam na musicien
Les loups ont une carrière musicale. Bango ba continuera bango tout. Mais na gagné bango na âge wana baba fi na ngai. Nous les voix c'est roi no beta qui. On les a voix côté. Voix à la acheter. Hein. Mais après na vie na travailler peu babia. Pour un grand chanteur. Ne so comprendre le quoi. Nous comprendre to beta pe masola ba idole na yo. Na travailler peu babia pour un grand chanteur mais na chorale. Na mwana na gagné kaye. Mais na gagné que ezala été na liké na maïla oye mais yale na ba maïla nyonso. Mais ce que yo bato ba ne ko côté wana ba comme ba fanatique afwa na afwa ngela kelengi. Na âge. Omuni ngela ki. Omuni mwana muke soko sali kambu. Omuli ti nani bébé chanda. Ando imani danger te. Vous comprenez? Mais bon mwana ka na voix muke. Bato ba sepeli na ye. Siko nenga kola bongo wapi. Moi différence. Ce qu'on a beau moi na voix ya kitoko. On a collé bo voix pesa. Vous comprenez hein? Après wana oyo après tu as la chic jenga na ba masse na côté ce qu'on a sentiment ndoule. Ce que parcelle kaka auto bande na bande ndoule wana o elandi yango sikoyo. Mouvement ce que to sala to bande répéter wana. Na ba massa to na répéter wana ba Toussaint Biongo ba Didi Manza. Biso tout on est répéter wana. C'est que ndenge kolonga l'église mbala moko neso ilungwe panza me mamo ko ipasa. Au moins une église ya lende ni za ko ya pas Satan na te yo. Eza ndenge ndenge to ba musique nzambe na musique. Yo Satan. Te ba mabongo musique nzambe na musique. Yo ba maka. Yo poser langage wana pour la ni nous encourageant. Nous encourageons des ndenge lo bana le kinoise. To fandi boy, biso ce qu'on dit to fandi boy. To la sabatu ndeni batu ba vivre bien. Vous comprenez? Autour na biso, na mito o mokili na biso. Au moins ne to ça. To la sosko batu ba maté masinga, ba papi ba badi. Vous comprenez? To la sabango ndeni mokili ya la vrai. Ba ikanga masele biso langage ne biso nde batu peut-être faut ba imiter. Pour biso to na émission. Ba ta la biso. Vous comprenez to ko ça la langage ya batu te. Vous comprenez? To chic jenga. Elle qui Tonga benga na chorale eza père wana ne mtalinga kina yemba ngai moko na le pena na idée wana ti vous comprenez na yo comme na sentiment et musique mais chorale elle na ba moment moko boy après air moko e bane ko za api sauter e bane ko changer ba place bon ngapi na le petit ba okende kende et le ko na pe kimé na ngai vous comprenez mettons tu vendre tu comme na ba 12 13 14 ans. Tu es au sentiment d'où les ponts en aller sur nos yemba, banzem boulette yaba, li kamalanga papa, soukaseli wa mama, basili ça c'est maloba, sonne ma banzem boana, au senti pena no batu, oh, tu n'y nuit banzem mikolo, ni nuit banzem mikolo, banzem no quoi quoi taboulé zalay. Anina lulia na pas si ça na teni, vous comprenez? Ani mama songi sangali loba, de banzem sonne mango batu sombo, banzem no quoi banzemu lokaba soso eleli soso ekolela ngoya o sone mamanzi mwana batu doki yo fo yemba kaka tu yo continuer pe jouer na ba master mais après ba master na ba quartier des alaka ba master ba tiki na bombo tellement ndoule soki za yo o beta kaka to ki na biso ba nchiki o zonga mais non ki na ka rap moko boye orchestre mon na quartier kinsa ko gotier musica. Orchestre on toala qui na ba Ségué na mes condoléances na Ségué pour ton père de papa na toala na ba Ségué minimum chef ya BCBG Ségué minimum chief aux on na ba on a gotier musica to beti mais jusque là na gotier musica ngo batu ba leka na ka ngai nene to beta ndule. Vous comprenez? Tu na ba massa ba godé fonda ba massa belé to beta na yo longwa gotier et il n'est pas palais et comme on bêta banini pour nous le bigande ezala na selo kwa na zongi moi palais bu na yo kota chiko na Lumumba. Vous comprenez? To na komutanga na Lumumba na komiso na uti nchiki na komanda côté funa le maman répéter za vingtaine moi komiso na chiki za vingtaine na Kintsako po so koti palais air za vingtaine répétaka moi bimete. Non, le capot massa tant pas président Gino, allez massa me fait nangai. Non, le capot pas président Gino n'a changé forme, n'a quitté répétition. Au moins n'y a là qui ti inda grand abisso mon bois d'ailleurs et en son nom il y a Seydou
alors comme avant na lemba na kimi pale na kimi na zuba blo na nyosa nchiki na qu'est-ce que lemba na esenga bina soli na kontemba ka manchiki na kinana nga nchiki mena kinaka pe na signé rep ti ne olonga sa vingtaine et allez moi ndeka ezala kaka banzelati ne yo ke ri des sons bon ri des sons de siko tona komi ri des sons et bimi lo kana na imba na ngai te et bimi siko fa la action ko yemba kuna nini na kuta siko na ninga bien po ba côté na bana ko kene bano ta la voix na nga bano ta défaut na ngote ya boulot musique siko na ri des sons na kuta siko yo ba chanteur lisusu me ba surveiller ka bango siko yo siko na ri des sons yo ko masiko lo kana bandeli sous musique nyonso pas vinanga jise parara na ba comme base vous comprenez ya lo kana bandeli siko yo na nyokemba vejisa simbinga ibulo bulo na vandi siko bulo ton na vandi bulo na ba moment mombo wenge kabwana kinga una na voyage na zongi na ke test na BCBG Emile alinga ite na yemba vous comprenez yo lingi to ba vérité le pas to ponza au moins notre kono temps lo bana Emile alinga ite na yemba na BCBG asala tu na sala nzembo na senga kiseli bala mama na yeba kite na kunu na boye pai na yo yako bamina nga bapesa kinga ba moyen na sundola kinyoso po amour elekaki chane nazalaka na mwalilo bamoke ya koyebisa yo na bomba pe mingi sekele pe ezalaka na moto moko te ebongi ye azala na confidence yango na poni chane José chane na nzimbo wana vous comprenez mais il alinga kate yo alingi te alinga te yimba te ponani alinga kite batutanga yoki na ebite sotanga yoka bato matete periode wana esimbi te na bobongo wana fo bafuji baya na mouvement na BCBG alinga ko yimba te ka poza mona matete alinga bato batesi wana te donc sope na nga na ebite nga cha part na ngai nga cha part na nga okomba kitele msuyo leki na ko yimba to te mais suka to kutanga na mikili pas vu mon dogo enfant ko fere moko yo senga forme moko ba bengisi ye rappelera été que yo boya kanga na rappelé te ye moko talati okomba ponga siko na koma carte bango siko ba koma lo banga na yimba danger c'est que lo ba yo leki mila na ko yimba bango ba koma ko lo ba nga na yimba danger nga pe na lo ba bango ba yimba danger moment mo na vie kuna si yo na mila na leki na te na leki musique to continuer biso na mom après simité na BCBG ne olongo na bu ne testé na maison mère vous comprenez ne testé na maison mère na kuta sikoyo équipe boyebi wana mon intervention rapide de bimi sali ba ne ko c'est un moitié mais tellement ba frappa qui dire biso siko ba jeune chanteur ya moment na tu apprécies qui boulot na bango fort et montant na maison mère à Tchani vous comprenez pas de bango sa vingtaine OK sona matete na tanga ki wana à Tchani Ferré Serge Mabiala Lacoste vous comprenez ba grand chanteur ya maison mère bango wana na époque wana vous comprenez JDT na babindo me bande ko yemba moi bien limbisanga terrain zokende wana vraiment polémique ngapi nazaka makasi na terrain wana réalité JDT na babindo me période pour JDT tu vas améliorer nda bongisa tanga imba limisanga mama leki bongisa na komi wa pona zangi nini ne bolinga na zingi vale mbona kano wanda bongisa ko yemba ba tipo na nzemo ile kaka aimba bia bimisa ba imani pour JDT améliorer makasi hors maison mère la maison mère azaki footer allez footer ta noy mama makasi te no habite que footer no ko yima makasi te ko zo musicien le roi JDT déjà maison mère o lem si zo chance à makasi wana te o ba ke musicien bonga no yimba bien te no bi bien te moi bien te no bi ando yimba makasi te no yimba moi bien
moi bien na wenge musicien wenge musique ezalaka yale na bato musubi no boyebi te bolula nde photo wana ya wenge yo bo sepela na kibango nyonso na yo vérité ba chanteur à makasi na maison mère ya la ki faire a Jani la cause et Serge Mabiala est-ce que na kosi on les opinions na yo nga ko répondre c'est que yo musique te on nga posera ba question ne do bango na banga mutu te nga na posa ne musana nga yo poser ba question répondre biso mais eza bongo batutu ba la ba talanga ba ngako nakoki ko kosa likambo te pona mema lisumu na kosa ke ba ndo yemba danger et pourtant batu ba yebi vous comprenez les autres confirmer sur notre orchestre pe belé zali awa ba musu bazo beta na bona succès ka ya orchestre ezalaka metuko lo baloba troté boy nanga ba te belé vous comprenez ba inanga tandambu pa bateau na lobby ceux qui ba comprendre bien te mais ceux ba comprendre bien boy nanga te tozala na bango bien na musika. Vous comprenez? Na BCBG, tous on mon kina simana BCBG na bane bana oyimba bien te ndo yipso moi bien te. Bongo siko boy nanga na bato belé. Ngolo barande ve. Boy nanga bato belé na BCBG chez nga no yimba danger. Tout ce kaka wana. Alain Pela ndo yimba ndinga. Ah, oh papa, Alain Pela. Nazana ba vocal mususu ya Alain Pela. Leti ba vocal leti. Baloba kito. Yokene kina yokobala zizingonda. Yokene kina yokobala monokambo kanabino po sala feti lixen bomolo anga tala depuis yemba tilelo yemba na sentiment bon Emile ando yemba ndenge ando yemba na Emile ando yemba bien Emile ando yemba bien ko yo lobi uleki na leki mais ande ko yemba bien yo leki oui eza ndingwana papa umundo sana ela batu musupe benga mo lo kitoko mais oleki na kitoko yé pas à kitoko mais yo leki na kitoko Emile avi na ngale inga pembe ko ale inga pininga fana na poto po avi na ngai avi ya masa na ngai mais nako yemba lelo yo na leki to wenge musique to konti mo lisolo muke wenge après wenge musique à maison mère là yo ça oui maison mère ezala kitoko et simbaki mais sauf que après discussion il y a maison mère il y a Werana Adolphe a récupéré biso ana manière oyo a convaincre ngai on a kene ici convaincre Condé non to sola ki a solisi ngai vrai par rapport na mon musique ndé non na sola raté ozomo ndezalaka to kepe to sali bo to nya na moi bambongo si ngana ko fondateur a tonya tous les chanteurs a tonya ye ngana fenêtre na otala ye na so tout esika composition tonya oui bili kamba wa cofondateur au Sirimo bébé bana pe na faire na wera ou faire aloba pe cofondateur à maison faire pas consacré faire a utaki BCBG na wera bien que BCBG allait muto asika ton wera oluka alongwa convaincre ndé pe Adolphe convaincre biso solo ba sike yo bo salara wenge tonya yo na Adolphe ngana yete yé muta sali orchestre na ye mais ayebisinga gilezala wana po yo lokola oza déjà na makambo na biso zala oza na ngai ozala na bato bako ya wana yo bozala bo recruter toka na bala coste la coste esima la coste ekini la coste mta baby sangoti baby song sundinge nini baby si wenge tonya ki yoloti oh mwana yolo mwana yangu mte boma tonya si yo pe baloba rapper ozara moi problématique na ba orchestre no beleki mwana matete te vraiment na matete chef au gouvernement kunga play batu baye bate ngam na bombela prise na biso mouvement ti mouvement na biso exister ti na temps au monde exister oyo ndenga na zate na koma obange ko panzana orchestre ni kiltirati so epeka na culture après wenge tonya cofondateur wenge tonya ndo lobito luka pa Adolphe simbati ba marque oyo koma ya yolo et simbati vous comprenez je musko to vanda boye na vie na Adolphe to ta la culture na mo Adolphe abi oui que soto beti disque ya biso le roi disque ya joyo wera kemba to coincé na bi nga déjà na mon comportement sou bien té yo mo lula so eloko balula ngai pour moi ce ko ba je sac banani ba bisanga gile ya mouvement ba mission ba kimina poto boy na boton to sa signature on comprend Natalia c'est calcul na bi bo ça va bon loko ngana na bandula tonya so na matika podium so na imbika vocalement na ko kita pe na ba $400
Vous comprenez? Pour ngaskoyo nazolongola bato souci à faire en même temps na ajani. Mune atoni alaki. Vocal oya bola muna sala ndi mangata kamya mise ngamna osalango na ya wenga sono moni makambo lukie ngamna no salango. Parce tellement bango balaki ba meilleur na maison mère. Si vous allez le quoi les diplômes mutaille deux meilleurs. Au sens des meilleurs do Ferejani. Vous comprenez? Ferejani. Bango deti. C'était Guilin Samba. Vous comprenez? Si vous tellement bango balé ba meilleur, elle est qu'on a son ayembi ango bat ba mon extra meilleur. Pour yemba tous les deux wana. Au moins ninga alaki après si vous tout à la télévision on a été au basket moi Adolphe Elenga Yoji mbati Yoji costume Yoji c'est comme quelque sorte tout le bas Adolphe bandé convier qu'il tira pays non il a que surtout bêti le là bas c'est pe là qui na boulot na bango ce qu'on a examen nanga ndé na bandé go vivre na yé na comment est-ce qu'on a calcul comportement bébé na zonga maison mère kuna viona linga mingi. Mais tant que tu es en batu bande ko lobela bazwa raison ndenge na pena décevoir kai. Vous comprenez? Pour dévier oyo basalanga kanai na maison mère badaya pe. Tutonga batu bakufa. Mais biso ko yona lobiti dévier ngo badaya. Bon bayaka cc ba pesa likonda pour ngana voyager te pour pe ngana na maison mère aja na zwa suspension ngamna ko meko travailler. Parce que dévier ngo bayaki na likonda pona balé ba partenaire ya maison mère badaya kotanga ba comme ngate d'aba kufa na bango essayer l'autre boyina na bango faut pas défiance que badaya ba est-ce qu'on a kuzu vous comprenez baloba en tout cas nzambe milima ba pe mana kimia pour sima mikolo ba comme na bango kabela ngai na mo pote na ba on peut moi rigueur par rapport lo ba salara na mo kanda mo ba sanga ni courage défiance alisi baba na belorango. Vous comprenez? Bon, ce que baya pour biso na matete esprit soutien peni à la réalité. Nga ke nate sa maison mais nga imoko na mututé. Nga imoko na la caméra na biso. Ce que biso pena soutien peni à la réalité. Na nenga bien. Vous comprenez? Pero doit pena no ba fongola esprit na ndolete. Ba viana baya ba pesa ba likonda na bango baloba ke no so gilan voyager ba mission ba ko kima bu ndenge ba so laki. Ba intoxica pe baya mso na mouvement. Vous comprenez? Yango na na comprenez na ngai lokango Adolphe tanga fongola nga yango to ça na biso bord na biso bord a vie na yo ko soutenir vie bon vie peut-être comme moi était comme yala on comprend habiter on doit donner mon ayola et bi musala neza problème non siko okoye ba musala mais okoza chez o lopango yo mto somba oyebi ningo zwa mbongo mais bato ba ofana na osombi bango te ata bana bandeko no sombi te vous comprenez akolo ba lopese la ngani ti oyebi te après wenge tonya mbala moko ye kiltira pays ouais jumoto yana ndule na imbika Deschamps na zipe bala onde na zwaka vous comprenez jour na imba tete tumba tete ye tumba ye osala kanga makila na nia yebite tolongana kana yo na bolingo ya seko to pesa na kimi beko mokabo ya moninga te kasi tala lelo yo ke ngaya wana regrette so ti oyemba bongo ebi aso na kitsa na olongwa na olongwa kaiti okate nzema osu kasi tala lelo yo ke ngaya wana regrette we boy ngana okinda Adolphe regrette na kita wa yudasia na bisi pe ba massa msuna mouvement na binga longo Jides Cardo no PC BZ na binga longo na ke pa waze quoi na ibsa bango na kitabe bazon loko ache na za taxi ngamoko na kenda siko na imika isika waze kwa ndo beta même jour noko na kita na taxi wana mais obike na koma siko wana oh je sais que tu chepe base na biso bu poza bani concours oh yema na pese Maltina pour Maltina elle est spéciale bano sa pena ba café moko ele na ndula ngo ba le moko bima isika boye concours na ngo pe ele ba Nescafé moko boye mais Maltina elle est base pour ele ni nous la sponsor après ça pour la Maltina na bouteille Maltina na mo folar moko boye ngasko yo ba yembi basali ba jena ba ko yemba wana
Pourquoi qualité n'enga bien. Koyembe ko qualité. Parce que basi na bango ba koyemba vidé. J'ai ça ka signaler ngai na yemba. A signaler pe waze quoi. Abi mission on est ça ko gilé wana. Aza a prise. A ko yemba pe yé alobia yemba na marque concours ne ezala kaka. Basale rare. Ba pe sanga micro. Micro Jocelyn no yembela o be fona ngeze winge wana. Pour le banon pe net so sensi que yona Joyce pe moi lo mo beza kati. Te le côté vérité neza na kati. Na lo bandingi ezalaki. Po bango ngato na mouvement. Bon bané ko banga mabe des fois chose ané ko bela. Faut bela pino ka vina aire fièvre voisiki. Oh lelo na yemba te mungonga bien te. Nandenga bien. Ko banga Guinée sam. Oui. C'est lui qui Joyce na ko yemba. Oh, Emeli akutu na leki. Oh. Taba makambo yo loba. Na tunika keso oleki ga bayebi ba no fomba bayebi. Oleki Joyce na ko yemba. Rodrigue Manzenza ba. Na so lobela yo. Pour Rodrigue Manzenza mutayebi sanga biya ya po yala na likukuma. Ana likukuma lo ya pauvre babelo a question na me repose pe. Ataka nefe na ye. Yeso ba leader président. Yo penza o le kaki ba Jojo na ko yemba. Yones na kiltira pays vi nana le kaki na yemba. Te mutate nga mutalika ite ngana lwa ngana chef du clan. Gabana nyoso le ke bono. Gabana ebi ko yemba lo kwa ngai. Oh, to makamu yo loba. Gabana ngam na yembi sai na kiltira. Tuna ye ane ko banga pona yembi sai na Melisa masanga. Anomela masanga ti. Ku Gabana yemba na kiltira poemba tenor na nze poem ala na nze na vokala. Osunolinga ye tie mesa na bandoto biso tu baktere. Olia makoso mbeli na fourchette jamais. Masamba kinwani o sambale mireki. Rose pupa mayo. Osunolinga ye po Gabana la na chese equity. Oh, aso bang naso jour okuta na Gabana. Nzamba sunga Gabana ko sate. Ngana leki na oyemba. Gabana bina leki na ngai musika na makambo oyemba. Ya musika. Oyo poso courage oyemba fonga na zala. Mais tant moto akomaka makasi akina pe oluka place mususu boko omone makasi. Mais yé moko sokuta na oh gila professeur na kiltira c'est moi les pauvres. Chef du clan. Pour ba chanter à makasi baya ezanga mutu na yaki nanu. Mais quelqu'un le bio chef yokate après c'est de na ye na FBI na bomba bango awa na lopango yo. Awa ba travailler là awa pour ba yemba vocal na kiltira na chef du clan. Chef du clan mais Félix Alobi ba bazonga zongisa Joyce die na zongisho. Bongo ko zongisa chef. Chef azonga bongo te ba kokoti. Yes, il faut que sa clan, à cause de quel que soit les camounines, porte à lui bende, bah soit antivol. Pour raison de part, non, qu'il sera pesé, qui n'est pas, vous avez une bonne relation avec Félix Ouazé, quoi, des raisons de part. Quand on a été sur mon papier, quoi, bongo, et va ma belle forme, quand on a été battu, il y a des choses à peu mboula. Vous comprenez? Mboula peut go beta papa, et puis si papier formé. Vous comprenez ngai? Donc il faut constater ce moment ba vandi ba sekaka ba relation ça bien. Et ko ça peut bien té. Sauf que ngai ne to alaki bien. Ngai na ba masse belé au monde na to na makama ba je so ba bangaka. To ko ça peut na relation bien té. Ça se disait qu'il y a ba camarade. Il y a Félix Ouazé quoi, il y a Félix. Après tout ça là bien. Ngo qu'il tira pour. Ta ya ko ça la pané ko kaka. Vous comprenez? Tant où il y a ça la naïe et kokaka. Ferrigola. Oui, Ferrigola. Obtenu pourcentage. Na chance vraiment au service. On est une inter au rôle battre et bilo qu'on est à 100%. Mais Ferrigola grand chanteur photo Afrique. On a bien photo Afrique. Vous comprenez hein? Banda ba leader ba bima Ferra grand chanteur. Ndinga IP banzem na bima ka yango mte combattre le bana misusu. Sur 10 combien? Sur 10 fait. Nga le grand lebi que faire bi oyemba na kingai gile fona chende mo na ba 9 Fali 8 Robinho Mundi 4
4. 2 pliques Pombania. 6. Et bois longtemps. 7. Héritier Watanabe. 7. Héritier 7. 7, quoi? Le Bogard. Le Bogard. 3. Tout conclure dans l'année. Gloire, tout conclure dans l'année. Tout quoi tu es sur l'année. Kofi Olomide. Mais viens, on a compris la voix. Kofi comme un grand chanteur. Dis combien? Bon, viens, on a côté. Moi, je suis superstar. Viens à Bisso, il y a tout côté dans ma cambote, mais il non. Comme un grand chanteur, à comprendre la voix. Si on a moi, Kofi Olomide na Wazi qu'on a l'équinoxe. Kofi. Merci beaucoup, chers abonnés. Vraiment très gentil le banquier. Mon tamban est bel en état sans oublier la taille et l'élégance. Le banc, papa chéri qui trouble les femmes. Yazanango, mon vieux Goliath. C'est papa chéri. Papa chéri na Wiranson avec na nenga bien penza. Na banzoko wana. Wera bine pe goyemba. Mais papa chéri. Papa chéri or ya kunga. Ah, na nenga bien. Pas faire rigoler le chef de Afaldi faire aller qui non ma génération c'est on a faire ça meilleur chanteur ya Afrique. On est na ba Congo na biso ma faux chanteur vraiment zarana. Bah faux chanteur basé belé mais c'est pas la peine gotanga bango peut-être lo ba go kwa. Moi mi balé mo non la minute on va améliorer mais la minute on est nani mo va faux chanteur moi deux faux chanteurs moi. Na yoka bango te ba faux chanteur. Oka faux chanteur. Ya loko pakola mafuta mabeti nani essaye ndise mutu yo peke soko pakola on kaka nani yo mafuta mabeti na yoka bango te ba Robino ba 4 est-ce qu'il est pas faux chanteur 4 ça pour na yoki so déchané na vie vous comprenez na yoki déchané na vie on a tiré 4 pour na yoki quand même moi banze mune na vie vous comprenez mais faut améliorer koyemba franchement frère nangai faut améliorer Koyemba. Jeunesse lelo faut améliorer Koyemba. Merci beaucoup. Il y a pas un style na yé, toko ko talate, tam su Koyemba ne peut s'améliorer, mais on a style o ya bimisa. Il se fabrique combien? Oui, Fabrice pas améliorer, mais on a 5. On a 5. On a 5. Cindy Leker. Cindy Leker yemara, petit on a yemara. Rebo. Sero on a parlé limbisa na petit bien petit pour la banzele. Rebo. Rebo, non na yoke bien te mais a c'est pile ça batou. You know c'est pile. Ngano na yoke bien te mais na yoke trop na pas batou. Oka mutalati Rebo nga pero bona bulaka ngo style lamba. Vous comprenez? Mais na yoka bana ba yema nsemo manina na mais ngamo pena ne na yoke pena bien te mais na yoka déjà nzembo na bien mais na ko chende mo na basindi te lelo. Pour nous, nous avons bien tenu na mesa na koyoka sindi. Ibrator na bina filé na lekino. Ibrator na bina filé. Ah bah on va na 5 eh. Bah na 5. Voilà. Baba chanteur au lelo ba se pesa mukili makasi. Mais non ba komi na niveau ya ba grand tende to beta masola ba faire na ba fali. Le parcours musical nous na orchestre nini o mayo to kuma dia ba sa biso sin petit à petit to beta li solo musicien ni o ya bangiso na parcours musical lo ba ke ya grand chanteur lingano. Oh, tant ba no tuna pourquoi ba jani ba mona na asute. Vous comprenez? Ba faire ba jani ba babia ba Eric Tuti ba Willy Bula. Vous comprenez ba vela biso le Zubu Suzuki. Vous comprenez ba Vesam Chintu ba chanteur bango wana. Vous comprenez on a tangi wana quoi ba tunatangi wana. Ba ouais dans l'orchestre na biso ba FBI CDN ba epe ba chanteur bien. Vous comprenez ya makasi pe na ocha sonani. Oui, c'est bon, toujours comme vraiment dans cette émission, si ces émissions, pour tout à quand l'album, à quand l'obéissance, vous êtes quelqu'un à générer tous les langues na moine. Oui, donc deuxième mois où yo, non pour tenir bien, pour ça mbongo. Si on peut mutumro ba moni aza mécène ou producteur né ba né zalaga, a poussé ni a aidé ngai ya za décidé. Depuis qu'en février na Just Dia n'a pas mis album. Ah, chef de classe comme Tawabuaka. Ba Just Dia na ba bima ba renya. Mais ba ebi ke biso muto a vimbisa biso, ba to ba mona biso ba grand chanteur eza Guilé.
tant au Guila yé bah changer mémoire et à travail. Yamba Joyce dé na loba ni mission morabi binonyos boyana culture PV après de part ya Oisalama na poto yim ta recruter bino. Té je ça recruter té. Je ça recruter té a ko capé ko recruter té timbre na nga toujours fois banga linga té kota. So yé mukolo culture. Vous comprenez? Na sorte recrutement a ko katé. Ngai na kota imika tout à l'heure na lobby. Na ya concert. Na yembi na concours wazio kwa lobby ki okomi musicien na ngai. Nazo mbongo na concert wana ta ba $2800. O ba doit kitaba grader ba café Tchenchimanga numéro masqué prêtre carte d'Afrique. Café Tchenchimanga. Talambinga likofi buna ebité wa kutolo bangote. Mbongo nde. Vous comprenez? Bazeka luzeka Beckham. Merci vraiment Toko Manasuka, vraiment caméraman me fait une très belle émission. Tous avons tellement décortiqué sur l'émission Oyo. Toko Manasuka émission na biso. Tout ce que le temps boire na yo. Culture pays ville long. Ndenge va tu ba culture pays vie, ils ont quitté petit à petit. Sur raison il y a buzz il culture pays vie pour na usani. Ouais, ba musicien o ba longwaka, nde ba Jesak, na ba Jocelyn, na ba o ba longwaka ngai te. Ngai na longwe kuna tana ngai kokaki. Baolo ba ke prise akabakate mususu baolo ba prise azakanda mususu baolo ba prise aza motema mabe bango kuna yo pesi bango raison bo bazana tort ngai tana ngai kokaki kuna yo par rapport à ba argument na bango ba pesi bazana raison ba nga kende kuna pona makambo bango ba enviate o comprendre nga kende kuna lokola batu bandolo banga na grand chanteur fona betisa culture Olympia fona beta kiltira Zénith preuve ane na vocal nanga ya wabelo bolingo eza pasi mingi yango mte beta biso Olympia na suka kuto singo vosa mo ba vocal ya kiltira PV yango mte beta biso Olympia emema biso na Nigeria producteur abengi biso po mona nga ngai nde na senga mbongo moi pose question obwaki bato no nyonso aposele biso ka mo ba solo vokoka ma question ngeza bwi je sais ka loba bwi quartier latin eza Real de Madrid qu'il sera PV et à Saint-Étienne. Azana raison, toi, Azana tort. Ni Naples, Maradona même quand on a niveau moko boyezu ba coupe belé. Vous comprenez? Nga nalai Maradona, naza Maradona. Nabi ke tina makambo nanga pe isimba po nabi wemba. Nalinga na bimisa kiltira na sorte musu ponga na utai ba wenge ba orchestre beta ba salwana. Siko nalaki moko ya makila wana. Lokola côté naza fona komisa pe ya ba champion. Vous comprenez? Ba jos ba beti na kiltira o ba beti sala munene te. Ba kokite ba longwe. Ba ke quartier latin. Ngai siko nena tikalaki ambition nanga. Ezala photo beta sala munene. En plus to beti yango pona ngai. Ba ke na musique ko yemba kokite na kisi pe moi makambwana. Kisi siko yo ezala ka mutu sala yango. Mutu zusa abota mara naturellement kisi.